Donc, les demandeurs d'asile na ba réfugiés bazui panique. Ba lobby bato bazana ba mass live pour na bango don et sili. Bon que panique dans la communauté ya makasi à cause de la décision de la constitution Oda Oyo. Espoir pour na makambo ba réfugiés na kati Afrique du Sud et sili. Que ba bandé cause la paix explication société civile si question Oyo. Ayaki na intention que bien que le la box ngunda makambo simbité asa la application ya ngunda mususu. Toyebi somoko o soko boxing ngunda ozana fal moko oyo ba pesio o ba benga ngo numéro ya ngunda soki fal number. Alors ya ke susu ko luka ko fungola ko sala application mususu ya ngunda ya sika a part o ezaki ko exister. Baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino jambo eno betwabu sanga yoa mbote na beno. Boye malamu na mayangani télévision mais na émission abiso to sur la politique mais spéciale ba réfugié na Afrique du Sud ba réfugié congolais bien sûr toye awa pona kolobela likambo oyo ezali ko concerner milliers ba congolais na kati Afrique du Sud ba tata ba mama bana bilenge sur jugement il y a cour conditionnel Afrique du Sud sur situation il y a ba réfugiés ndenge boyebi epesi mbutu na kati ya société na kati ya communauté explication ya malamu ezate mutu na mutu ako expliquer selon ye sans kozala na qualité ya ko pesa explication ya jugement ya court na baike bana mboka. Bon biso lokola bana misala na bino ndenge tomesana kosala bino misala tolobi ke nesengeli to pusana pembeni ya bato bazana qualité ya ko expliquer bino bato bazana connaissance ya maye etali vi na bino ba réfugié na ba demandeur d'asile yango bomoni toyena lombangu pembeni ya mwana mboka papa Ezaï Mombilo o azali chairperson ya société civile congolaise d'Afrique du Sud. Tango mosusu na présenté mabe ye moko ko mi présenter mbote mwana mboka. Ah mbote ndeko na ngai. Boni santé. Non, ça va, ça va. Vraiment, moi été tozali, tozo meka. Onyo sokoka. Est-ce que na présenté au mabe, tango mosu na présenté au mabe e baike bana mboka bazolanda yo corriger ce qui na lobi mabe. Non, au présenté bien, mais sauf que biso sotoza na biso bato to servi, tozo meka ko apporter ko apporter parce que souci zali que to lukato même information au ezande balba en anglais accurate information information eza solo au ezo devi bat na confusion te et il y a solo na za chairperson de la société civile congolaise d'Afrique du Sud fondateur. Alors raison pour laquelle toye awa ezali pona koluka koyoka nini oyo ko lukato meka ko apporter na communauté. Baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo surtout ba réfugiés na ba demandeurs d'asile ya Afrique du Sud. Bokende bobenga ba voisin bobengana bobenga ba cousin ba cousine bopusa na pamba te weza makambo etali vi na bino vi na biso ba réfugiés ba demandeurs d'asile na kati Afrique du Sud. Mwana mboka na ko umela te na kembala moko na mama na likambo. Cour constitutionnelle ya Afrique du Sud to constitutionnel court ya awa et pesi jugement oyo interprétation selon ba misu balobi dont espoir pour na makambo ba réfugiés na kati Afrique du Sud et sili. Donc ba demandeur d'asile na ba réfugiés bazui panique balobi bato bazana ba mass live pour na bango don et sili. Bon nino ko koloba sur cour yango jugement yango. Ah vraiment merci beaucoup. Je crois baike ba bandeur cause la paix explication société civile si question oyo. Pour mingi babengi pour na piste d'éclaircissement parce qu'il crée confusion. Alors tongaka ko expliquer na communauté d'abord que tout ça l'effort tout tanga kabakot oda de sorte que tout comprendre makambo bien. Surtout tanga cote oda te et kozala na ba interprétation moko et comme mabatu na ba panique parce que panique est dans la communauté ya makasi à cause de la décision de la constitution oda oyo yango wana toye ko expliquer sous mieux. Je crois que ces alaki ya Burundais moko oyo abwaki saki ngunda alors esengaki ke
ba pesa e mass leave na ko pesa mass leave normalement yango to senga batu baya na classe ya société civile pona ko yekola mibeko et ko za malampo et ko permettre mba yeba ba section na loi nini lobi nini alors zalaki na ye senga ki na ye asala o ba bengaka judicial review parce que soki déjà ba obwaki ngunda ba pesa décision finale et le quoi liboso okosala les recours mais recours wana okosala exercice recours te osalango na standing committee to salango na appeal board ya obabengi rasa osalango sukuna te osalango na standing committee te obabengi skra mais osalango na high court ya onde babengi judicial review na judicial review wana eza mingi na baka bato yo bapesi bango mass leave c'est-à-dire qu'il faut bayoke lisusu et ko senga e apesi sous raison nini oyo et sali ke ba considérer et ko sala ke ba considérer azana félicite comme réfugié ba protéger awa alors raison pesa ki liboso c'est veut dire que no ba compter ngote ezaki strong te nde balba ke ezaki funded te ezali mebi manifeste la funded to ezapenza balingi yango tiza raison solide alors et au senga siko aya na raison solide oyo ko prouver que soki azongi mboka na ye vine kozala danger yango nde fois kende ko lobango susu na côte yo kango lisusu e yo ka susu na raison susu pour permettre ye à zala protéger na filici à continuer ko sala extension ya mukanda na ye alors Burundi oyo akendaji na processus wana esimba kite alors esenga ki akende na Supreme Court of Appeal na Supreme Court of Appeal ezaka na Bloemfontein nde ayaki na intention que bien que le lokola bakisa ngunda makambo simbite asala application ya ngunda mususu toyebi biso moko soko bakisa ngunda ozana file moko oyo bapesio o babenga yango numéro ya ngunda soki file number alors yake susu ko luka ko fungola kosala application mususu ya ngunda ya sika à part oyo ezaki ko exister alors oyo ezaki ko exister wana ezaki na réseau baboyelaki alors oyo afungoli ya sika aye na réseau mususu oyo ezo prouver que combien vine eza na danger soki azongi na Burundi sikoyo alors Supreme Court of Appeal na Bloemfontein et monaki ke te eza ngo problème te alors tant Home Affairs amemi case wana na Constitutional Court parce que selon loi pour Home Affairs eza na sens te eloko ndengwa ne salama selon Refugee Act nde sikoyo Constitutional Court elobi ke tolanda malamu elobi boy mutu oyo babwakisi ye bapesi décision finale ya kesi na ye ya application na ye aza na droit ya kofungola application mususu ya sika te elingi koloba nini court epekisi ndeke obwakisaki ngunda na likamoko songolo bapesi yo mass leave ale okende kokoma lisusu newcomer na raison mususu ya sika nakanisi na biso nyonso toyebi ke eloko ata loi moto yebi loi te eza na sens ke okende susu kobwakisa ngunda nde bamusoza te bapesinga mass leave kende ka changer kombo bwakisa ngunda na ni na raison mususu parce que na raison apesaki c'est-à-dire que problème mususu o ezo causer insécurité na Burundi et s'élevaki na période ya bwakisa ngunda wana ya sika nde akendaki po bapesa su ngunda mususu nde court elobi kete mutu akoki susu te soki aza na application ba rejeter akende ko bwakisa susu ngunda ya sika elingi koloba nini elingi koloba boyeke soki babwakisi yo bapesi décision finale soki oza na raison mususu solide oyo ezali koappuye kesi oyo ezalaki liboso to application ezalaki liboso to toloba existing application yo koki kaka koya na raison wana na même application wana o renforcer yango na judicial review au lieu okende kofungola application mususu ya sika kesi mususu ya sika obakisa ngunda ya sika po application ya liboso zu mass leave ezo simba te. Merci mingi mwana mboka na kati yo maloba te bayike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo mituna ezali ya biso explication ezali ya mwana mboka ezali mombilo chairperson ya Société civile congolaise d'Afrique du Sud na banzi apesi bopole mais mwana mboka na ningina tuna mutuna mukusi
qu'est-ce oyo cours conditionnel et l'obiété soki homme affaires a boakisi a boyi demande na yo okite ko bandela mususu lokola mutu asika na kati Afrique du Sud esengeli okite Afrique du Sud okende libanda okende ko bandelango mais motuna ezabo po panique koti na kati ya ba Congolais bato oyo baza censé te ko expliquer baike bana mboka ba expliquer bango na ndenga mabe. Et puis bato ango baza na ba organisation reconnue te misu baza bato ya mutualité na lobité mutualité za mabe. Mais ce qu'on a la mutualité, ce qu'on a un message de communication ils ont concerné via bateau et c'est que l'on pousse à permettre à bateau basé na expérience ou basé na fact ba meka ko yebisa yo bon yebisa biso mo na mboka et jugement oyo et concerné ba réfugiés nyonso ba basé na statut na ba demandeur d'asile ou bien eza spécifiquement na catégorie songolo ya ba réfugiés. Jugement oyo eza pona batu nyonso te eza kamoko spécifique eza ni même de nazo kasi bata ba pile batu nyonso baza ba pile vina bango comme na danger te eza bongo te eza ni même na bato baza na asila msika section 22 to na section 24 vina bango comme na danger ba application na bango ko bwaka mate loi ya South Africa si Refugee Act eza ndenge moko jusqu'à sikoyo échanger te ezaka ndenge zalaka eloko mo ya sikesa mite même totali même jugement wana eza nango na eloko mo ya sikate par rapport ya loi o ezalaka déjà peut-être nde proposition à loi o ya white paper nde mutu ezana makambo susu ekoya o ekoza un peu moins différent o nan pe bandi na application te officiellement alors na minute oyo ezali kambute ke batnos ba na ngunda to ba na aslam sika to réfugié ni refugee status bango ba na problème pour na constitution court oyo pesa mite yango za spécialement na mutu oyo abwaki saki ngunda azumas live alingisu akene ko bwaki sali susu poazo file namba mususu pe na raison mususu même mutu wana eloko nde constitution court boinde yango wana. Merci mingi baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolimba ye bozwa ki panique na banzi bososoli ndenge mwana mboka ko expliquer donc jugement oyo ya cour conditionnel concernant toi mass live et concernant les restes à catégorie ya ba réfugiés. Ce que vous avez na ngunda na yo section 22 24 ko bangate ce que vous allez na appel ko bangate ba expliquer bino nde mabe et bato ba expliquer bino bazana qualité ko expliquer bino te yango à tout moment soki makambo oyo concerné mikanda bangunda makambo ba réfugié bozelaka ou bien bopusana ka pembeni na biso pembeni ya mwana mboka Ezaï Mombilo société civile pour te besoin ba information ya sir oyo eza na tricage te na kati siko mwana mboka ba sosoli ba yoki siko bato basana mass live nini ezali à venir na bango. Ok, merci beaucoup. Et nanga peka na na pona ndengo tuni se comme so bande ko tanga peka makanisi nangai. Mutu nyonso aza na mass live processus échanger te. Azana mass live azana droit ya ko approcher high court kaka nde loi lobby mais akende ndete na kesi mususu ya application mususu ya sika kaka na kesi na ye na file na ye wana alukande ba raison ni ko pesa ye e ko prouver ye et que pesa ye droit plutôt ya koluka kozala protéger na Afrique du Sud aba comme réfugié ça dit que ceux qui raison pesa ki liboso ba bi que ezo baza convaincu te pona insécurité na mboka yo yaka na raison moko oyo ko prouver que ozana insécurité penza alors raison ande mutu ezana bazana besoin na high court ozana droit ya kosa judicial review ko kende na court ko zo lawyer ba kende ba revoir case na yo mutu nyonso azana droit na epeki constitution court oda oyo epeki si mutu te o azu mass live a approcher high court te peki si te mais epeki si ndeke o sa l'application mususu ya sikate comme newcomer sale la existing application renforcer ne ba raison o ezo sala yo ke ozonga Congo te tozonga mboka te parce que vine en danger mais o approcher de high court o approcher
standing comité ou approché pe rasate. Je crois tout ça clair na explication autopsie. Donc bino baye bozana mass live ezali suka mokilité ba pesi bino nzela ya kulanda yango ba uti ko expliquer bino mais mwana mboka batu nyonso tute bayebi ndenge ya kozwa balo ya obie ko approcher balo ya pona bato bazana ba mass live oyiko pesa référence te bisika société civile ezali ba ko approcher soki ko sunga bango. Merci beaucoup. Toi, donc, na moi challenge na likambo ya ba caisse ya ba mass live o ezo senga ba lawyer. Je crois UCT ezalaki organisation oyo emi pesa ki pour na ko soutenir ba caisse ya ba mass live, mais caisse ya mass live wana esenga ka mbongo budget oyo H et pesa ka UCT eza budget moko limité. Alors comme ma caisse net na high court esenga ka ba 20 000 25 000. Alors yango lo mona difficulté eza na UCT pona kotala caisse ni penza ba mema parce que eza na caisse nyo sote fo ba mona pena ke caisse yango ba kolonga ba bebisela ngombongo pamba te. Ezara penza ndengwana. Alors à présent société civile tozo tester na nulo ya moko oyo to pesa ke moi de caisse a mekako tala mais lo yana zali privé mais zaka ketolinga to signé ni ntobenga ngo ni memorandum of agreement na memorandum of understanding net babenga ngo net na français ni je crois protocole d'accord to signé mais to nga d'abord non to zala silke maile moko mabe ezalite kolia batu mbongo ezalite ko sala batu caisse na ndinga mabete mais ko luka ko sala ngo honnêtement pe ko landa ba procédure ya court proprement et loko to sanda ngwana to zela outcome nango nde soki outcome epesa mi résultat malamu nde to luka to signer ba accord na lo ya wana mais batu bando futa lo ya wana ba onyo ba na mass live mais biso to zala comme police pour na ko make sure eloko mwa mael mabe ezate makamoko ya foje ezate mutu moko azo frapper mutu te mutu moko tazolia pe mbonga mutu na ndenga mabe soki ba futie mbongo il faut apesa biso rapport to yewe ezo évoluer ndeni kese évoluer ndeni jusqu'à ce que finalité nango ekozala. Alors place toza yango wana toza na test parce que pourquoi test phase toza la sire que eloko to tie mutu ekoluka et affecter communauté na biso en négativité et loko biso za nango yangwana je crois to ko annoncer ce qui to zu penza ba certitude nyonso ke siko to ki koluka to travailler na loya oyo. Alors mutu nyonso azana kaisa mass live ya aya na société civile aya kuta na équipe advocacy société civile to pesa orientation adresse na biso za na numéro 69 Main Road Mobre na Cape Town au mutu sa chance ale kawana mais mingi to pesa ka système so mutangaya aya a comme la biso d'abord na numéro na biso na WhatsApp pona koloba mukola koya na era koya pour du moins tous à la organiser parce que to éviter rabat baye kaka boye mais ceux qui mutu communiquer za urgence to za kana choite mais za kamalamu mutu alobi ke na koya te ju comme ça ba programmer ba tindeli opé un message ya confirmation na yo parce que to c'est déjà système oyo ezo fonctionner ceux qui va confirmer message na yo au na message moko ye automatique ya confirmation booking na yo pe message ekepe na email ya advocacy automatiquement advocacy ba yebi ke tel mutu abukaki yo pe mutu buke oyebi nde système tozo banda semaine prochaine yangwana ba mingi ba komona ngo ezala eloko asikate ezali juste tozo lukato to ça la service na biso et comme un peu mieux. Merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka pour la explication. Merci mingi bino ba ebozo landa biso na zela pour na tana bino ba ebo s'abonner te bo s'abonner bo partager bo liker de façon était tango nyoso tout tozali na ba information concernant ba réfugiés ba demandeurs d'asile na kati Afrique du Sud to mokili mobimba mingi na Afrique du Sud bo zala na facilité ya kulanda ba information ya solo o uti na ba source fiable ndenge to uti ko zolango bino yango o eza première partie to ya deuxième partie likambo eza likambo munene pesi batu attention. Merci to monani merci mingi mwana. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup.